Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel avait raison aïe bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambeli bino monsieur Humberto Vandross oyo bosengaki na biso toluka ye po ete bolobi ete depuis bamakambo oyo ebandaki ya oyo etali bongo ndenge nini bato ya G7 baza kokutana na bato ya IDPS pe bamakambo ndenge na ndenge bosengaki ete bolingi boyoka monsieur Humberto Vandross po ete akoka kopesa bino point de vue na ye bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino ekipe ya Radio Zumel 1000 ndenge tomesana ko se soumettre na bademande na bino ba auditeur po ete bino nde bozali bato oyo ebongi malamu topesaka bino priorité tolukaki monsieur Humberto Vandross pe tozwaki ye pe kala te bokolanda eloko nini oyo monsieur Humberto Vandross alobaki na oyo etalaki bongo masolo oyo ya politiki ya mboka na biso pe bokoyoka yango na integralité nyonso ndenge nini masolo yango elekaki pe tozali koyebisa na bino ete ndenge ezali wana bandeko monsieur Humberto Vandross akotaki penza na mozindo ya masolo oyo elakisi ete na mboka na biso ebongi malamu tosala penza keba po ete soki tosali keba te
toko riske makambo ekokosama na mboka na biso meme na bato bazali na to bazali assoiffé ya pouvoir lelo bakoka koregrete mais bakoregrete nde ntango mosusu babie na bango lokola bango bazali bato oyo bana na bango nyonso tu babomba bango na bamboka ya bapaya wana nde kote wana bakoregrete eloko te mais bakoregrete kaka ntango mosusu mwa babie na bango ezali na Congo oyo ntango mobulu wana ekosalama nde ekozala touche mais mpo na yango bandeko na kolinga nanu tokota na kati na integralité ya bamasolo oyo Monsieur Humberto Vandross ndenge alobaki pe ndenge nini na motuna batunaki ye bolanda ye penza na bokebi boyoka eloko nini oyo Monsieur Humberto Vandross alobaki oyo apesaki na bino na oyo etali bongo Moïse Katumbi na makambo nyonso tu oyo alobaki na banzi ete bokolanda ye pe bokoyeba nini oyo ye alobaki. Pona yango na kosenga na papa Botamba kuna na régie changement de fréquence po ete otiela biso masolo oyo ndenge ebetamaki na oyo Monsieur Humberto alobaki na oyo etalaki bongo Moïse Katumbi. Papa Botamba na kotika ete otiela biso séquence ya émission oyo elekaki mokolo mwalobi pe na tango oyo na sengi na baauditeur bolanda penza na bokebi po ete boyoka eloko nini oyo Monsieur Humberto Vandross alobaki mokolo mwalobi pe boko comprendre. Papa Botamba tiela biso message ya Monsieur Humberto Vandross s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan qui a moyen bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel avait raison Aïe Bonjour, en tout cas, bonsoir na Eroyo Batobako Captain Gai. Ezangande Gonabino Vandross Humberto, ça fait très longtemps. To Kutanakate, to Solagamingite, to Partazagate. Vu aussi à Bamakambo, to Sala Awa, to Solalate, mais Nazaka Nabino, na esprit Nangai, na makanisi Nangai, donc Nazaka Nabino. Vraiment, na pesi bino merci, na bato oyo bakolanda ngai. Na pesi bino merci, na Radio Zoomel 1000. Na ndenge aluki amoni mwana ye azomona na te. Alobi na lukana nu mwana nga za wapi, na yeba santé na ye, vraiment na pesi bino vraiment merci. Bandeko nyonso bakolanda, naza vraiment na bino na motema. Aujourd'hui, mes chers amis, na yaki pour to décortiquer moi mokie. Na oyo etali actualité na mboka. Tozomona mikolo yo bato bazo ningana. Na kobanda tout d'abord na makambo oyo elekaki na ba élection
il y a un gouverneur. Boyebi, depuis proclamation, il y a constitution Abisso en 2006. Constitution ana elobaki il faut tozala na 26 provinces. Koyo makoki ezalaki te omoni l'ère président Kabila abandi mandat na ya liboso démocratiquement parlant akutanaki na makambo mikakatano ebele akutanaki na guerre motebusi tout ça ezalaki tellement bouleversant jusqu'à tel point salaki programme wana te toyekota na deuxième mandat oyo bino bongo boyebi makambo ya ba M23 elie biso mbongo ebele jusqu'à tel point à se forcer kaka ti akokisa makambo oyo constitution esengaki tukomoni le tokomi na 26 provinces il fallait bakata yango na mayele nyonso asali makambo wana ti na ndenge ekosalema tukongala koloba nanu avant na kota na mozindo bino moko boyebi makambo likaki ya ba G7 na mutu na bango nakanisi bandeko ko se rappeler un jour na lobaki bato oyo bazobetela Moïse Katumbi maboko bakoyeba ye après bato ya G7 wana bazalaki kokomela mokonzi ya mboka ayebisa bango soki akozala candidato te na constitution na biso epesemili président de la République aleka na télévision aloba oh voilà je me présentais plus na kosala boyete epesemeli te mais bango tellement que bazaki na ba agenda caché bakomi kokomela mokonzi ya mboka ba lettre ouverte wana nzokande ezalaki na bato oyo babanda kotinda bango mokonzi ya mboka mayela azalaki nango abanda korépondre bango te nzokande ezalaki Moïse Katumbi na yaya na ye oyo asai lobbying moko boya ba juif na ba américain azotinda ye lokola yaya na ye azalaka na Belgique aotinda leki na ye sala boye tout en étant il a oublié lui le grand frère il a oublié que soki lelo aza na libanda ya mboka eza pona Kabila fils oyo to Kabila père te eza po ye yaya na ye abomaki ndeko na ye moko na kombo ya Mese Dimitri abomaki ye na 1994 na Lubumbashi abetaki masasi à l'époque Mobutu pe na époque pe justice pe bando sala il fallait bakanga ye akima monsieur Katebe Katoto Raphaël akima l'air akima na tango ya ba RCD Goma ye na Tshisekedi basalaki alliance wana pour que babundisa Mzee Kabila et simbaki te baye kokende na Sun City d'abord avant bakutana na Tshisekedi bazalaki na ba Wamba dia Wamba bazalaki na ba Roger Lumbala bazalaki na bato ebele Katebe Katoto wana tina nde baye kokende na ba Sun City baye kosala ba jonction na ba Tshisekedi ba Ruberwa tout ça n'a pas marché il a fui parce que la justice c'est la justice est là la kate ata 20 ans et ko rattraper yo kaka yango monaka avant na Belgique wana po azobanga soka kiti na Congo ba okangaye mais tout en étant azalaka ennemi ya régime oyo en place ya régime ya Kabila balingaka ba déstabiliser yango sur tous les plans bande konangai congolaise fongola miso oza tango teke ozala soki nini oyo lelo na kofongola bino poke na koyebisa bino vérité eza teke nga na ye awa poke na lobela bino si n'importe quoi non na ye awa poke na yebisa bino vérité ngai nazalaka teke soki na yoki likambo na ya koloba n'importe quoi je dois d'abord chercher l'information à la source leur nani G7 eko salema mutu oyo na kombo ya Katumbi Chapwe Soriano asalaki semblance comme si ayebi likambo te
nzokande yende mutu apesa ki bango ke non toza na ba position sûre que kala mingi te makambo zo salema boye muto tozo longola na pouvoir. Il faut bolongola déjà parce que bateau est comme kokoya na mai et comme kozinda. Omoni kiungwa ku mwanza wana na 2006 yena Moïse bandeko simbate. Il y a des vidéos oyo na Kolwezi kiungwa ku mwanza zolo ba Moïse Katumbi aza congolais parce que papa na ye aza juif et puis atuni na foule mwana azalaka ya papa to ya mama bato balobi ya papa nana chaka zemi papa ebongo ye azoloba ye aza mukolo mabele na nini yango. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. L'air wana kiungwa kumwanza aza ennemi ya Moïse Katumbi. L'air Moïse Katumbi s'est retrouvé comme étant président ni gouverneur ya Katanga. Kiungu n'avait pas d'autre choix, il fallait se pilier parce que azaki sous na pouvoir te muto komi puissant na niveau wana gouverneur yo za président ya assemblée et puis na kati ya assemblée provinciale ba député nyonso majorité bazaki ya PPRD puis ni secrétaire provincial secrétaire provincial ya PPRD zalaki représentant provincial ya PPRD zalaki Moïse. C'est-à-dire que il fallait se pilier un parti politique à président de la République et puis représentant na province wana ndé gouverneur ou sala nini. Et puis na système ya badongolo miso kandenge za la cabine mo so yebike mutango pe azaki pe na ba mwa monga mike mais à l'équipe qui mo mwanza na influence parce que asolaka mingi na Katumba mwanke et puis asolaka mingi na Joseph Kabila. Kiungu a changé pour yazalaka Caméléon a changé mbala moko akomi ko appuyer basali ke ba réconciliation mo boepe so on se rappeler ça qui était en présence ya monsieur Muyambo et ko saba makambo donc Moïse azalaki ko sala makambo azo préparer aujourd'hui bande ko ngai na ko yebisa bino ngana za mutu oyo na botama na Lubumbashi na yebi Lubumbashi soki lelo na alakisi bino ba photo oyo ngana mnazwa kapati ya WhatsApp na lobi Dieu est en train de me voir na koki ko ina mutu tepo parce que na lingaka ete il faut na loba vérité. Moïse n'a rien fait au Katanga. Lubumbashi kaka ndenge bandako o mikie o je kamina tongaki na SNCC na o Mobutu atika mukie esili Mobutu donc Moïse asalata building mon côté. Barutu oyo ya lobaka barutu wanezala biloko ya mike azo arranger ya mike gouvernement central asali pont asali route ya elongwe Kolwezi ti Lubumbashi mais ye na bato na ye basali neti bango pour tout ça pour montrer que non ngana zo sala. Je m'étonne que na omona mutuneti Olivier Kamitatu azoloba que non Moïse aza mutu moko oyo toki kotia maboko po azana vision. Quelle vision pendant 8 ans au vani na gouvernorat mais au longwe place wana kutu c'est comme si yo yaki pona ko iba. La première fois c'est comme makamuna bandi Moïse a longwe na février 2013 Moïse Katumbi ake na Kenya. Lera komi na Kenya akutani na lobbying moko boye ya ba-américain et yebisi ke non mutu oyo aza na présidence na bino na Congo biso to linga ete parce que aza tetu azolinga collaborer na bato oyo ba maître du monde. Yo lokola to mona ke équipe na yo ezo sala ba succès makasi oki ko renverser. Tellement que Kabila Joseph P. Azana na Batunia Makasi ba eko yebisai. C'est alors que Kabila commence à se désolidariser na Moïse Katumbi. Moïse lera eko mona que Kabila sur la kalsus na mingite a komi kokosa. Bande gona ngai na kosa binote. Il faut faire très attention avec Moïse Katumbi. C'est un monsieur c'est un grand menteur. A kosi makambo ba poison à cause ya avion na ngeke kweya tout ça pour que peuple katangé wazaki na kinda Lubumbashi wana ba se révolter mobule banda bino moko boyebi le bakatakatanga boyebi bango
Boyebi Gédéon Kyungu. Qui est le qui a armé Gédéon Kyungu? Qui a armé Gédéon Kyungu? Baarme bandoko tela na Mokambo. Ezokota na Zambie. Qui a armé Gédéon Kyungu? C'était Moïse. Abandako linga ti Gédéon Kyungu ataka batonaye ba ataka nani aéroport ya Luano à 3 fois reprises. À 3 reprises. Pour déstabiliser Kakamboka. Maintenant que basoda la biso bazalaki vraiment ya kofungwama miso ezalaki ya kolala te babanda kobunda et puis bazo stabiliser mboka. Mais ata yo moko ata bino moko soki muto amoni ke muto aza tellement dangereux okobenga na bongo te faut que ne malembe wana ezalaki na temps oyo azo banda kolakisa mutu na ye. Kabila eko kita na Katanga avani na ba notable Katanga wana ezalaki na secret kaka atuni bango bandeko. Muto oyo na tie na gouvernorat na omona osa makambo te. Papa moko boye kibwe pampala asa kufa. Ayebisi Joseph muto oyo tiele biso awa. Ye na bato oyo ba américain bato oyo baza awa basali ba mining ba société minière awa. Amenasaka bango azoli ya ba mbongo taxe likolo donc soko pesi ye commission te ako créer ba problème parce que ministre oyo ya mine nani Kabwelulu nae Moïse bazaki vraiment très rapproché. Ministre Kabwelulu aza mutu ya palu bazaki très rapproché ako menacer ti na niveau que na voyesa président na République tellement que babi ki azaki secrétaire ya province ya Katanga ya PPRD et puis azalaki mutu moko très influent na majorité bato oyo ba américain wana batenke fungurume ba mutanda mining bakobanga bakopesa ba mbongo même oyo stade ya Mazembe bozo mona wana eza mbongo amo ce sont les entreprises minières ko batonga ena na stade wana siko butu botu na bato ya Kasumbalesa botu na bato ya nani ya Solwezi botu na bato ya Mukambo botu na bato ya Kipushi. Combien de minéraux bandole Kabutu a créé entreprise Nechani Group et puis a créé ce qui Katanga Mining. Ache mwasi na ye na mwana na ye champion Katumbi. Nyonso wana c'était quoi? Piller maintenant, réserver de l'argent après venir renverser les pouvoirs. Vous imaginez un blanc qui vient au Congo, par exemple, qui vient au Congo, à côté d'Anda Konabino, à Tchele qui n'a zemi, et puis à Kei, moi, on a payé à l'Issoussou. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je vous avais dit la fois passée que Moïse Katumbi, en 1998, Yena Mouzé Kabila et Simba quitté Akimaki. Moutouazongi siye, ezale katuma moi qui na Joseph Kabila de bazongi siye, pour réconcilier Mboka. Ce monsieur, lorsqu'il était en Zambie, il était qui? Il faisait quoi? Pourquoi lorsqu'il y avait des problèmes avec la justice zambienne voulait que le gouvernement congolais extrade Moïse en Zambie pour les juger? Donc, toza batomoko, donc toza na mémoire très courte comme ça, donc tozo bossa na makambo. Un monsieur comme ça, quand il s'exprime en français, bino moko bo mona makambo eza bongo et puis bino moko mona yenda komi angelo. En tout cas, ces messages, je l'adresse à la diaspora, surtout en Europe. Ba oyo bazo sala maman regroupement balobi les amis de Moïse, bazo sala erreur moko grave. Oyo ya njo boya ko regretter parce que monsieur na kopesa bino ba calcul belé. Les lotos au solo là. Na kopesa bino ba calcul belé boya comprendre. C'est monsieur l'air à salva makambona nyonso wana Kabila commence à se retirer. L'air notable Katange ba Kabila tala Kobanda Kasumbalesa Tikolwezi tala anzela tala pauvreté à bateau président. Kabila lobaki yango bolanda ki yango lobiko tala na tout olo ya baroute. Combien de gens sont pauvres? Yango l'air à se rendre compte que Katanga est comme divisé en 4 à se rendre furieux, il a déposé les armes à commis opposant. Bozo mon abino moko ba agitation na yé. Donc c'est-à-dire que na kati ya PPRD wana
Nakati la majorité, il y a des tops jusqu'aujourd'hui qui veulent toujours ronger le pouvoir jusqu'à les faire tomber. Mais pas comme qui s'attendrait qu'un jour, Francis Kalombo, un monsieur qui était comme un Atalakou, Francis Kalombo pourrait un jour commencer à faire les Sakayonsa et les Djalo chez Moïse. Qui pourrait accepter un jour un professeur, un monsieur éminent, un monsieur très intelligent comme monsieur Lutundula, pourrait aussi faire les Djalo à Moïse? Qui pourrait peut-être croire un jour, monsieur, un grand baoba comme Mwandon Simba, qui a travaillé avec Mobutu, qui était dans l'Inde. Donc, il a fait tout dans sa vie. Il pourrait être derrière Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Vraiment, c'est facile. Qui pourra accepter dans sa vie de croire un jour que Tshisekedi pourrait se mettre devant Moïse en oubliant tout ce que Moïse a fait? Chers amis, le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient, ce n'est pas un jeu, ça, ce n'est pas un hasard que vous êtes né congolais. C'était une bénédiction. L'unité que moi je suis en train de chercher, ce n'est pas l'unité pour dire voilà les collabos, les consorts. Consolidons-nous, nous mettons-nous la main dans la main. Parce que l'avenir du Congo, Ezaya yo, Ezaya ngai. Le lot nazoïb sabino. Le Congo est en danger. Le lot, c'est Soros. Soros mutazo sala ba DH, boye momo na makambo ya terrorisme kuna na Syrie. Ah, yé muta sponsoriza ki makambo ya ba Gorée, île de Gorée. Soros le loyo. Moïse azaki na Londres, bakuta ina ba Soros. Or ce que Bolandi, je dis généalogie ya Soros, c'est un juif wa makambo c'est belé. Il faut bande konanga bo fungola miso. Ils sont en train de chercher par tous les moyens déstabiliser. Tellement que c'est un pays béni de Dieu. Makambo bakoya na butu na moye bimi. C'est pourquoi ngamo ko natali na lobité. Au lieu que to vanda ka kimia, to faire nanu ko réfléchir, moi moukie. Comme ça, les Congolais, on a vu que tous les Congolais sont très intelligents. Bako vanda bato, bako ta na Zoumel. Bako loba, moi mbala lo makamba solo. Okoki kozala ennemi ya mutu. Pourquoi depuis 8 ans au banda kolobate? Ce n'est qu'à la fin au komi kobima. Non. Comment un pays où tout au long ya ba voisin na bango nyonso ba osala makambo ba élection oyo gouvernement américain lobakate? Comment na Burundi bakambo président kuto sali yango na nko mino nyonso bomoni mais gouvernement américain lobi eloko moko te. Na Congo Brazzaville awa tomoni Hollande zo bata eloko moko te. Mais kaka mboka oyo ya Kimbangu na Lumumba il faut mutu nyonso ya kokota. Et puis ils sont même capables d'aller vendre leur pays. Bande konangai na za pasi na motema ko tala ki ba Congolais balinga kamboka na bango kaka na intérêt na za la place wana na liaka na bala ba sebele ba yembanga na banzembo. Les pays ce n'est pas comme ça. Il faut être des patriotes mes chers amis. Le patriotisme ezaka koloba na munoko linga mboka na yo ngai na lobela mboka na ngai Kabila yebi ngai ta ngai lobaka mboka na ngai pasi na za congolais ya makila 100%. Et puis un jour jamais na ko traîner mboka na ngai ta nazaka na mboko yo jour et nuit na lala kana zolo taka mboka na ngai ndenge ni na koki ko bongisa nazana nyongo na Congo. Congo a fait beaucoup pour moi. Mais comment bino bo uti libanda bo eko vana na ba France ba États-Unis ba Canada ba Australie partout dans le monde les Congolais sont ils sont, mais Bobo Sanaka. Aujourd'hui, vous commencez maintenant à trahir les pays. Chaque jour, on a ceux qui, Franck Dion, aux États-Unis. Allo baka jamais, et l'eau comme malamu basai na Congo. Martin Fayulu Koya, allo baka jamais, c'est-à-dire que le Congo, c'est l'enfer. Les Congolais ne vivent même pas. Moïse Lelo a commis donneur des leçons. Moïse Lelo a commis sauveur, comme le dit son nom. Bobo Sani que Moïse Ouana a travaillé avec Kabila pendant plus de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ensemble. Vous allez voir comment est-ce que les 4 provinces dans le Katanga vont se développer sans Moïse. Et vous allez comprendre que ce monsieur c'est un voleur.
À peine Richard Mouyej Mangenzmans entré comme étant commissaire spécial, voyez ce que la vie d'écologie commence maintenant. Ils ont genga. Bato écologie, comme Kabila il fallait ça la magambo kala. Bato comme qu'on réfléchit, qu'on respire na écologie, mbongo comme on a. Ok na Lubumbashi malgré bamakambo oyo yekomi koleka mikolo oyo tokende na baetape na koeskiri ino makambo nini oyo ezoleka mikolo oyo malgré bamakambo wana ok na Tanganyika kuna les gens commencent à respirer parce que bato komi pembeni na bakonzi na bango bakomi kosolola yo oza na Lubumbashi okendaka même ata na Kalemi yango te ovandaka na téléphone bazotina ye bambongo non tala ba Richard makomi komi kosala c'est-à-dire Kabila Zaki na vision. Voilà pourquoi la communauté internationale n'aime pas Kabila. La communauté internationale n'aime pas les Africains. Bango balinga kande bacha ba moribond bato oyo bazana mayele te ba vanda na pouvoir wana. Comme ça bazala télécommander chaque jour. Esa boy, sala boy, sala boy, sala boy. Tous la peine à Sonier Mogoboy. Tous la peine à Sonier Mogoboy. Un petit pays comme le Rwanda. Et donc, ça, l'administration en Bango n'est à l'américaine. Un petit pays comme le Rwanda, il y a un nombre de Rwandais. Un petit pays comme le Rwanda, et donc, ça, n'est comme leader. Pourtant, ils n'ont rien, ce sont des pauvres. Au moment où Kabila a trouvé les pays en 4 parties, chacun avait son budget et son armée. Comment reconstituer ces pays-là? Comment reconstituer ces pays-là? Il a fallu un bâton magique pour États-Unis, il fallait commencer par la mentalité. Kolongola bato oyo ba très très ba Moïse Katumbi wana. Kolongola bato oyo bazo kansaka kanso na yibi na komi place ngo. Il fallait le faire. Il fallait refaire makambo administration. Il fallait qu'on ça la recensement qu'on y ait un nombre de Congolais coin. Et après, de mon yon comme on a ce vérité. Makambo na banda koloba. Les lots tokomi wapi. Tiko yobande konanga to fungula miso. Tozana tani susu ya kolala te. Tozana tani susu te koleka oh na sala vidéo, na sala tozana tasko ya kovanda to réfléchir. Parce que ça mboga na biso. Et ça entreprise na biso. Nakanisi na oyo euti koleka. Il faut président de la République a poussé Maël Naïm Moussika. Au moment où aujourd'hui le pays n'est pas dans une idée d'aller vers l'alternance au Bango Bazo Kanisa, parce que cette alternance est dans des pièges. Ya Mundele. Bon, moni makambozo le kanabeni. Ba viol nyonso oyo elekana Congo wana. Bino ba kombata na zolo bakutu. Bokumisaka docteur Mukwege. À jour mon côté Mukwege à l'équipe de la télévision a condamné Kagame parce que c'est son temps avec les M23 avec Biloko Belé Bakunda Batware Biloko Boyebi scène de paix je ne sais encore combien de personnes là Biloko Boyebi. Jamais Mukwege a lobby makambo un docteur à Koloba non en tout cas biso de lobby viol oyo et ça makambo parce que nous sommes envoyés nous sommes combattus par des pays voisins. Jamais et ça des commerces il y a communauté internationale pour chercher à balkaniser les pays. À Beni chaque jour il y a les tueries, il y a le massacre. Pour qu'après ils vont dire que le gouvernement de Kinshasa ne nous protège pas. Prenez-vous en charge. Ce qui s'est passé au Soudan, c'est ce qu'ils sont en train de chercher de faire au Congo, au pays de Lumumba et de Kimbangu. Vraiment, Bandeko, Makambo, Ozo Mona Lelo, Moïse, Akomiko Bimake, Nakeko Solola la Bachisekedi. Tozo Kene, na élection, na programme oyo constitution lobaki tobo ite
boko kene na fichier nini na kati ya fichier électoral wana Moïse Katumbi il y a des gens qui sont morts na kati ya fichier wana nga Vandros oyo naza na États-Unis est-ce que nako voter na kati ya fichier wana combien de personnes oyo basi ba pirata ba carte wana nyonso wana c'est pour chercher la balkanisation du Congo parce que si ils aillent comme ça aux élections ezala ba oyo ba koboya mindele ba kokota wana ba kopesa ba arme allez okoyoka makambo ebandi na bakatanga wana ba Kivu c'est fini le Congo est devenu balkanisé. Vous ne savez pas ce qui va arriver, mais réfléchissez. Et là, on est Moïse Azoluka. Et ça donne un cutis vraiment être président de la République. Ndenge bilo momona ka Moïse Katumbi vraiment azana cutis ya koza président de la République. Po bino momona ki ndenga vana na Katanga bokanisi Katanga za Congo. Congo za nguli pana nguba te hein. Vous allez le regretter. Oyo bazo soutenir Moïse Katumbi bakanisi que non Moïse Katumbi soki nini vous allez le regretter un jour. Tozana bino bakawa nam to kufita. Mutu aena mboka akuti bino kutu. Ngaye non akonena kabila te pourquoi? Parce que ndenge l'air dodo ba parana biso. Bande kona biso bazalaki na Mobutu bazo détruire mboka wanese kabila Joseph Oyazalaka. L'air administration ezokufa. L'air ba jekamili ba onatra nyonso ezokufa ba kilomoto ba SNCC ezokufa ba mibe ezokufa kabila Oyazalaka. Entreprise batongi yango depuis Belge mais ekufi et ça combien d'années entreprise wana po ekufa mais ce que bino kaka na ngonga oyo mutu akoti na pouvoir na 2006 guerre na Kivu wana bato azo bomana akoti dissoudre na 2011 M23 et tomboki ezwi bagoma comme ko matériel kende kozwa na bakisangani wana pour que pour s'organiser ou bien faire une guerre. Vous savez c'est combien de milliards kendai kuna babosani il faut toquer l'élection mbangu comme ça tolongola na mutu oyo comme ça to kata ko gâteau yango c'est ce que le gouvernement américain na ba français bango bazoluka yo na bango nani Katumbi nenga za wana gouvernement congolais bo bimisa ba papier na ye ya ba fraude fiscale wana oyo bisa makambo oyo bandako menacer ba tenke ba mutanda maini nyonso makambo wana ezali pourquoi pas ne pas le faire c'est le moment parce que il y a des preuves et ça par propre par la politique il faut qu'on soit makambo wana bochango botadira un système voleur donc ça mbongo wana aujourd'hui vous oubliez beaucoup comme ça là oh non Panama so kinini wana tout ça nyonso wana ba Soros bazo créer ba makambo wana pour que ba congolais ba se révolter mais je pense les enfants de Kimbangu sont très matures au Congo. Bazo mona bazo e banani aza nani na nani azo sala musala. Vraiment eloko il faut bato ba comprendre. Na longwa na eloko oyo na ningi sikona yebisa bino le danger qui va nous arriver après. Ba Congolais bele bazo comprendre te. Nini tozoluka. Ba Congolais nyonso musala bango. Ba comme organisation que mutu nyonso aza présidentiable. Être président au Congo, il faut nous ambe andima. Kabila wana bino nyonso communauté demo ya mboka na biso. O bo vandeli na ba internet na ba Facebook koloba n'importe quoi. Mais bo yeba que aza élu oyo nzamba tche place wana. Il est choisi par Dieu. Même les États-Unis akoyaka ko sa eloko moko te. Bino moko bozo mona na nzinga na biso. Uganda, momonde président comme président. Bomoni na Rwanda kutu na 2017 kutu yaye kutu koleka na premier tour. Bomona na Burundi, Congo Brazzaville lobby a mon président azo fêté après 37 ans à pouvoir.
Mais pas nabiso, ndé komi parce que ça, hein, propriété privée à États-Unis, mboko ngana zali. Mandeko nanga, il faut to fungola miso. Na oyo etali sikoyo makonomi. Vraiment, bandeko to réfléchir. Toza na mois ya avril. Constitution na biso esengi. Il faut pas convoquer élection avant 90 jours de mandat président Azana Ebonga. Maintenant, na moment oyo, basali ni enrôlement te, basali ni contrôle affiché nani électoral wana te, basali eloko mon côté. Voulez-vous faire quoi? Il y a des difficultés, il faut tout vendre ton solo là. Tozana tante ke to bande kona biso ba bomana na makile etanga lisusu to lembi. Ba Moïse Katumbi wana bana na bango bavanda kana poto na Londres kuna mwa bana na nyonso bana na Londres. Mwasi na yeye wana Karim Katumbi wana azaka awa na Canada, mususu na Londres, azana bambongo c'est une millionnaire, azana mbongo kutu kosakana te. E bongo yo na ngai. Soki guerre bandi ba famille na biso kosuka wapi? Lelo oso ki guerre bandi na mboka wana bato wakufa koboni na crise économique toza na ngo lelo. Il faut mona loin to vanda to solola soki opposition amoni ke no ye ani Kabila zanande mais ba loba na misa pati makamoni sur la mesa ba discuter comme ça va préparer ba élection na malembe comme ça mboka na biso etikala na histoire que voilà to koma di place tango. Autant que tout le cas problème, bozo zwa ba mbongo na babiak, poke bozo ba mbongo na babiak, bolingi boko isa bank wana, nyonso wana bandeko bozo mona teke nini, Moïse Katumbi. Parce que ba entreprise ebele o ezaki na Katanga, o kangi, muto bandeko pesa bango ko banga nani, Moïse Katumbi. Oyo eza vérité. Kala mingi te boko yoka yango. Pourquoi? Parce que les gens lorsqu'ils vont savoir, ils vont voir que voilà, banque mo linge kweya, c'est-à-dire l'économie en mboka comme par terre, bato ba komi ko sala mobulu, nzale kokota. Bande konangai, il est grand temps de prendre des décisions et d'avancer. Kabila n'est pas un démon. Les démons, vous les connaissez. C'est nos cœurs. Nous connaissons nos cœurs. Des démons à biso. Tomilinga nakate. Lokuta eleki na internet. Moutounion soit yebi. Or, la réalité, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous dites chaque fois. Okomona bato wa sema vidéo. Bosa makamwana bozo pesa nde munguna post pour ka balkanize mboka ngo odondwaka. Mboka o vimba ka fierté na yo. Parce que laisse osala ka vidéo wana okanisa ka keno osa vidéo pour que o finga Kabila. Nzoka nde ozo pesa mundele position ya ko balkanize kitoko. Il faut réfléchir. Makambo eza ebele tellement régi après 1 heure du temps. On a la première phase pour comprendre que dans ce pays-là, il y a la main de Dieu. Et Dieu seul sait les jours où Makambo va changer Kabila Olongwa. Eza yote, eza Moïse te. Parce que dans le moment où on réfléchit, on va réfléchir, token d'élection, token élection. Est-ce que Moïse Yango, Azama Yele, j'étais très content de voir Kamere être en contradiction avec Moïse Katumbi sur TV5. Il a dit comment est-ce qu'il y a une élection, ils ont créé aux candidats sans corps électoral. Voilà. Il n'y a ni programme, ni calendrier électoral. Il n'y a ni candidat. Il y a des confusions. Parce que les chef, les boss, les patrons, les c'est pourquoi le gouvernement est indi effectif militaire et belé na Katanga parce que les armes à partir de Zambie. Une rébellion, comme ça les rébellions au Bandawana, il est tellement populaire na Katanga wana, il va rentrer avec force. Kaka ndenge za la kawana bakatange bakanisa ka makamona bango ezaka sécession. Alors lui avec son argent là, il pense le faire un jour.
Or, ce n'est pas le cas. Yango bomoni na Lubumbashi wana ba char de combat ba to baza vraiment na ekenge bazo tala. Bandeko na ngai elonga nazo senga bino, ne soyez plus pressés. Tous à l'église au milieu du village. Eloko ya mabe okoki ko condamner. Mais na moment oyo ngana mona eloko gouvernement mabe azo sala. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Constitution et lobby président oyo azawana akoki kolongwa kaka ti mukolo oyo président mususu azala elinda longwe. Mais ce n'est pas un problème. Soki bomoni problème a bon bovandi bosololi olie ke bosala makambo moko ezanga tina. Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, F. Bazaïb, Franck Diongo, Martin Fayoul, Fabrice Puela, Kiakwama, Baza ebele bato oyo mindele basi bachi bango comme des pions. Na oyo soki mwana ya Anzuluni Mbembe oyo ya balucha azana na France mikolo ya utu koya kala mingi tazaki na États-Unis awa yende mutukutu pion ya liboso oyo bazolinga bacha na Kivu pour qu'il y ait ko sala meeting na bangwalo bakepo yaza mwana ya Kivu za Mubembe azolinga kende na Kivu alors bake non voilà le gouvernement de Kinshasa ne nous protège pas tala neto kuva million belé toko sila awa. Il faut tout se prendre en charge yangonde bako senga indépendance na autonomie à espace kivusien. Ça c'est un programme mondial à yango très bien. Mais to ko déjouer yango na nini na bomoko. So to na dialogue to vani to sololi ekokufwa nani wana ekokufa. Bato nsusu bazo kanisa pe OK lokola to ko créer likambo moko bonzale kota na Katanga crise totale et puis totia li rébellion et puis à la fin na kota na lobi momoni gouvernement Kabila alinga kabino te botala neto zo sala boy puis to kati Katanga. Voilà les problèmes. Ils sont tentés de chercher les voies et moyens pour balkaniser le Congo. Voilà, c'était ça mon message. Moïse ne le voyait pas comme étant que Moïse a causé la présidence du Congo. Non. Aza wana po aza na agenda caché na ye. Aza wana po ba yebi yeke nini batindi ya sala musala. Tshisekedi avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Aza le sous na force ko sala politique mingite. Aboya kaka ba solo ba Francis Kalomba aza wana po na kozwa na bango mbongo. Ils sont là pour rien. Mais tête figurante zanani Moïse Katumbi. Vraiment bandeko na ngai eloko oyo toki ko sala pour le moment ezaka kaka unité. Bosi bomoni mboka nini oyo ezalaka na carte d'identité te. Bosi bomoni mboka nini oyo basali recensement jamais mais bazokeni na élection. Vraiment est-ce que mundele azama yele koleka mutu mwindo? Choki pato baye ko timo la babi toki ko sala élection les sous sans ko kende recensement te. Où est le problème? C'est notre pays. Toki ko vana toki ko sala ndenge to lingi na bomoko. Bino moko eza intérêt général. Toke nena to sala recensement na biso e ko za tan nyenso ningi ko zwa. Problème ezate. Mais to za na mboka moko ezala na niveau international ya respect. C'est-à-dire congolais nyonso soka vanda ta libanda yebi ke numéro na ngai eza na ministère intérieur. Makambo ya mutuya tozo bosana. Tozo kanisaka le 19 décembre. Le 19 décembre bandeko nanga il ne passe là absolument rien. Et ko le kana ngaka le 19 décembre nyonso ezalaka. Mais oya liboso il faut to sala nanu to solola avenir na mboka eza ya ngai na yo, eza intérêt général. Ezate ko vandi okomi ko kanisa keso ko sala nde nini non. Aujourd'hui tozomona bamboka ebele Angola lelo na Angola wana soko tali soza bandeko na Angola tuna na Angola batina sumbongo te na Western Union sorti ya mbongo za susu te. Pourquoi? Parce que bazana crise ya kosakana te. Mais bino production kutu ezoko kata 30% te kutu. Mais bozana monnaie moko eza stable. C'est-à-dire ces pays là
Si la communauté internationale ne nous laissait libres, même pas 6 ans, tout ça la guerre, tout ça la bomoko, toko leka bangola nyonso, toko absorber bangola ba Rwanda nyonso, nous serons les meilleurs d'Afrique. Mais mutu nyonso po ayebi koloba français, akoya la télévision, oh nga naza candidat présidentiel, nga pe naza candidat. Mais un candidat comment? Est-ce que beaucoup qui jauger nanu boye bazande nini? C'est pourquoi j'ai toujours donné la raison à Che Guevara. Un leader, c'est un leader de masse. Quand il parle, tout le monde suit. Un leader, c'est celui qui parle et vous regardez, vous dites ça c'est vrai. Un leader doit être comme un pasteur. Il prêche, vous dites oui, amen. C'est un guide. Mais vous imaginez aujourd'hui, vous trouvez un leader, il est là parce qu'il est affamé de l'argent. Un leader qui veut seulement que ses enfants étudient à Harvard aux États-Unis. Un leader qui pense seulement que moi je devais toujours être riche comme Moïse Katumbi. Un leader qui pense toujours être président de la Bible pour rafler les femmes d'autrui comme Vital Kamerhe. Non. Un leader, c'est celui qui voit là, qui a la vision de son pays. Je pense aujourd'hui, mes chers amis, Kabila Joseph, il est le premier président du Congo à avoir une idée et un programme. Kabila a trouvé ce pays comment? Kabila a trouvé le pays comment? Vous connaissez l'histoire. Et à quel âge il était devenu président? C'est-à-dire ces gens-là qui ont vu Kabila venir au pouvoir, ils étaient en confiance, ils savaient que Kabila oyo ndenge azokota na pouvoir, toko manipuler ndenge tolingi. Nzoka ndeler bache mutu wana babomi papa bakanisi ke non, mwana pe akoya soki ndenge nini te. Baya ko se rendre compte que mwana komi pire que papa. Ozomona. C'est un nde siko bato bakomi ko comprendre que bato bakomi ko comprendre que le Kabila fils, malgré qu'il était petit, il était le mal nécessaire dans son pays. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier pays du Congo, le premier président du Congo, Oyo, a commis président, na jeune âge na ye, otala lelo makambazo sala. Yango wana, Papa Roger, nazo yebi Sabino, que notre pays, c'est un pays béni. Avoir comme Joseph Kabila au pouvoir, ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, comme on a dit, dengue ba dongolo miso ya monde entier, ba Bini, ba Obama, ba Hollande, bato nyonso bango ba komi kaka bato o ba pesa ka conseil na koto ce Congo doit être démocratique au Kabamboka nyonso ya Afrique. Ok, s'il vous plaît, monsieur Humberto Vandros, tozali na motuna moko awa, monsieur Joël, avani bongo na ville ya Paris na mboka France, akomi boye akomi, monsieur Humberto Vandros na makambo oyo yo uti koloba na koki kopesa yo rebzo na makambo mingi ozali koloba pona na ndio penza avec beaucoup d'attention na moni makambo ozali koloba, mais ngai nazali na question moko na lingi na tuna na yo. Question nanga ezali boye. Tomoni député Francis Kalombo ayaki awa na poto alobi ke ayaki kozwa ba traitement po ite abandaki kobela. Mais depuis tomoni avandelaki biso awa pe ba traitement yango esila tomoni ndenge nini azali ko participer na ba réunion ya ba G7 epai ya Tshisekedi pe ye wana azali kozala présent toujours na ba makambo. Mais nga na lingi na tuna motuna moko. Ngai na remarqué on dirait ba makambo nyoso to bazali koloba ke Moïse Katumbi azali ko traiter na ba
américain mpe na bato mosusu eske kovanda ya Francis Kalombo awa na poto ezali te ke ye nde moto azali awa en permanence mpona komene ba traité wana azali koarrange bamakambo mpona kolinga kosala na ndenge ete akoka kobongisela Moïse Katumbi terrain parce que ye azali député mosala na ye ezali na Congo atiki mosala na ye aye kovanda awa maladi pe ya malunga tozali komona azali na yango lisusu te akomi koparticipaka na bareunion lokola ngembo mekana ni koyebisa biso eske koki kozala te ye nde moto azali kosala bamasolo oyo ya molili ya sese na mpona koluka kotraite na bato oyo bazali kosala bamakambo na Moïse Katumbi mpo lokola Moïse Katumbi ere moko azalaka na ye na mboka Francis Kalombo azali awa ye azali nde kosala bamakambo mpo ete lokola azali sur place mpo alandelaka bamakambo yango bien eske kokozala ndenge wana te soki okoki kopesa ngai réponse merci. Ok, monsieur Humberto Vandos malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. En tout cas ndeko na ngai nayebi te soki aza mwasi to mpasi bajoel bazalaka mwasi na mobali nayebi te makombo wana. En tout cas ndeko na ngai makambo olobi okosi te un député national nayebi balobaka ça se varie entre 13 000 et 14 000 dollars na Congo abandonné poste na ye po ayebi makambo mukolo ya le 19 janvier 2015 bino moko boyebi makambo elekaki il était parti prenant na kati ya makambo yango apesaki bato bambongo akimi po ayebaki ke il y avait des kuluna qui ont cité le nom de Francis Kalombo et il a pris la poudre de tempête akimi akosi ke abanda kobela nini oyo azobela il faut se demander c'est-à-dire yango na lobby na kati ya PPRD na kati ya majorité il y a des mouchards là dedans des traîtres qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il faut si konde bato ba fungola biso Francis Kalombo lelo akomi mwana oyo ya bitinda ya Moïse Katumbi. C'est-à-dire que Kabila avait confiance à Francis Kalombo, mais Francis Kalombo c'était un traître, c'était un Judas. Moi j'avais demandé un jour sur Radio Zoomel, je les avais demandé de demander, parce que, excusez-moi la tautologie, de demander à monsieur Francis Kalombo si nous pouvions débattre, moi et lui. Na lukaka jour wana aya ngana yeto débattre biso mibale. Je vous dis ce jour-là vous saurez que non, en tout cas tozalaka na bato mael na mboka oyo. Parce que Francis Kalombo ne connaît pas l'histoire du Katanga, ne connaît pas même pas Moïse Katumbi. Francis Kalombo, il est là pour l'argent, il était avec Kabila pour l'argent. Vous savez, lui-même, il est devenu licencié jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il est devenu licencié à, je ne sais pas si à 50 ans. Vous connaissez l'histoire. C'est un monsieur qui est venu comme ça, il n'a pas France, on a une classe. Est-ce que ça, la maturité, vraiment, est un homme politique, Francis Kalombo? Non. C'est pourquoi les gens comme ça, nous ne voulons pas avoir des gens incompétents comme ça chez nous. Les gens qui ne pensent pas, qui pensent à eux. Francis Kalombo, je pense que à l'Andakar Radio Zoomel 1000, en États-Unis, s'il y a un jour que vous sentez vraiment que vous êtes un leader de masse, un leader, un député national, moi je suis aussi un patriote congolais, j'ai le droit de discuter avec mon député. Si vous vous sentez vraiment que vous êtes un homme, venez à la radio Zoomel. Moi et vous, je pense que vous allez fuir. Je sais ce que moi je vous dis. Moi je n'injurie pas. Moi ce sont les idées. Moi c'est les combats d'idées. Venez. Parce qu'un monsieur comme Francis Kalombo vous a montré qui il est. Ce n'est pas comme Gekoko. Hein. Ce n'est pas comme Gekoko. Gekoko a quitté. Il avait vu qu'il y avait tellement les attaques au PPRD. Il a lâché, il est parti. Oui, MLC. Est-ce que vous le voyez avec Francis Kalombo? Voilà les types de gens que nous voulons au pays.
Il a quitté, il ne voulait pas détruire, il est parti sans dire quelque chose. Mais vous êtes toujours, vous dites que je suis membre du PPRD, sans avoir même pas froid aux yeux. Vous dites n'importe quoi. Mais pourquoi pas, monsieur le secrétaire général Mova Sakani? Ne les chasse pas, il faut les chasser. Il faut avoir honte, M. Francis Kalombo, de dire que non, je suis membre du PPRD, vous n'êtes pas membre du PPRD. Un membre du PPRD ne peut pas trahir son parti politique, comme vous le faites, M. Francis Kalombo. Madame Joël, vraiment, je suis très content. Mais tout n'a pas en la France. Lucas Francis Kalombo, tout n'a pas. Pourquoi ils vendent en France? C'est parce qu'il a vu que, selon lui, ce n'est pas selon Dieu, ce n'est pas selon le destin. On ne cherche jamais point la vie à Moutou. Il y a quand même la communauté internationale, locola, Azoua, Congo comme étant sous-vêtement, surtout les États-Unis, la France, partout, Nyonsoana. Papa Roger, n'a pas dit ça, et le comment ko yé linga sikoyo. Papa Roger, faut y que les États-Unis, sont pauvres. Na vandi awa na komi ko calculer no mais vraiment oui, c'est un pays pauvre ce pays. Ba biloko nyonso oto za la kanango awa e utaka na Afrique ba pays nyonso ba Kenya e utaka kuna. Bota la France. Ba matière première nyonso ya France e utaka na Afrique. Boke na ba zone bango bona biloko nyonso utaka na Afrique. Ces gens comme ça, vraiment. Mais ces gens nous manipulent. Boutou, Tongo, non, n'importe. Ba manipula kabiso. C'est pourquoi Francis Kalombo mona ki et comme Titanic et comme Kozinda. Bato oyo, so ba décider ko longola mutu ba longola kaye. Lokola mese sorosa za wana nazo été ni ngana kima po Moïse za mutu nanga na flatter peut-être comme président de la République ngana kozonga aux affaires. Yango mutuana kimaki. Mais M. Francis Kalombo yeba ke nande e bandelisco ya fin carrière na yo po biso toye déjà. Fin carrière na yo parce que biso to kotika yo te. Oyo se oloba to za nango to se arrêter biloko nyonso. Donc yeba ke mama kambo nyonso ozaki na PPRD na oyo ozala na côté ya Moïse to za nango nyonso ekojije ba passer na yo nyonso ekojije. Moni Moïse Katumbi, il avait parlé sur Vital Kamerhe. Tala lelo ba vidéo ne comme kolekela ye. Voilà. Donc ceux qui congolais a comme qu'on réfléchit net ndeko Joël. Je pense que nous aurons à avoir quelque chose de bon dans le futur. Toko sala makamwa minene na ba jour ekoya mikolo ekoya. To t'a dit que les Congolais va comme comprendre qui est Mundele. Tala toya chômage na France. Tala lelo ba combattant nyonso momona ba sala kate. Époque oyo combattant bande ko sala azo kende ko sala kayu na ye komona ko sa biloko wana te. Il y a des Congolais qui travaillent en France ba kende sala ta vidéo ta. Biso oyo la maka tongo faut kende kayu en États-Unis. O kende sala l'émission na niveau ni o kende finga mutu na niveau ni. C'est-à-dire que on doit d'abord épuiser. O yena ndako faut lia olala, o se reposer. O tala makamoni ni ko sala malo. Donc vision na yo est comme un développement tout d'abord ya vie na yo moko. Mais bato oyo bavanda kana tongo alamuki Facebook, Twitter, amoni nde comme isko vie na ye. Et bongoli est déjà esprit et comme politicien na rêve. Bamsou ba comme tina ba président na rêve net monsieur Alula. A comme président na rêve. A comme déjà président. Non. Otika kolota. Baza ebele ndeko nanga Joël Batouana. Maintenant, eloko mususu nga nazo kanisa ke gouvernement na biso, président de la République, na ba député oyo baza na parlement, il faut pas sanctionner Moutouneti Francis Kalombo. Parce qu'il y a les enquêtes oyo ba cité makambo ebele. Mais ti lelo azoka mbongo oyo ya Congolais. Yé Francis Kalombo, soki azalaki mutu ya bien. Soki azalaki mutu oyo alingaka peuple. Alingaka loba ke $13,000 na zuwaka wana eza trop. Bakate ko bata 6,000.
eza ndenge moko na F Bazaiba oyo asengaka chaque jour qui est alternance. Est-ce que bandeko boyebi ke mama F Bazaiba mobali na ye azalaka sénateur? Nani azalaka sénateur avant mobali na ye akoma na place wana? Ye mama wana nde azalaki na kati ya Sénat wana. Na 2011 l'air a commis député à tiki place pas mbali là, c'est-à-dire que bango mibale bazwaka $26,000 par mois. Baleki na sénateur ya États-Unis na mbongo. Sikoyo yo mobali na yo a glissa so combien d'années na mandat na bino bozala ngona Sénat ya famille na bino bo glissa ti lelo. Obosani ke mbongo bozaka nango wana eza mbongo contribuable congolais. C'est un Congolais qui contribue pour que bino bo vivre bongo. Mais tant la Congolais a zo contribuer mbongo azola nzala chaque jour. Député va tirer $13,000 à CPLA. Soma mapango. Aucun député à la télévision lobi ke ngai mbongo eleki ebele bokata ekomi belé $13,000. Tala enseignant va futa combien? Tala député va futa $13,000 Francis Kalombo wana azwaka mbongo wana tilelo. C'est une émission on a ça la réflexion na ba congolais nyonso oyo ba kolanda makambo parce que na Congo toza makambo ebele. Toza na ba o ba benga ba aliéné bazali. Toza na ba fou na Congo wana. Et puis toza na ba to mayele. L'intelligence eza eloko koyekola eza eloko ba bota manango. Yango congolais faut comprendre. Okoyoka député Franck Diongo azobetela makambo jamais Franck Diongo alobaki $13,000 wana eza mukie. Eza mingi jamais. Okoyoka jamais Clément Kanko lobi eza belé faut okatelanga jamais. Bango so bavandi kimia. Et bongo yo congolais siko lelo zo komisa Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi asa lobela yo makambo wana? Félix Sekedi avant pendant combien d'états lié à mbongo gouvernement? Papa na bango avant longwa Kinshasa banani ba feta ki avion tia koma kuna. C'est-à-dire botika koko sabatu. Aujourd'hui mutozo sala apostolat munena mboka wana eza Kabila wana parce qu'il ne parle pas de ce qu'il fait pour vous. Ba Francis Kalombo bango nyonso wana. Et loko wana na malamu o asali bino. Dieu va vous juger et kozonge la bino moko. Parce que le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo de demain. Le Congo ya biso oto zolinga kosala, eza Congo ya bato ya boanya ya mayele. Alors les gens doivent comprendre que le temps de jouer est déjà passé. Au moins ce qu'on est Francis Kalongo a komi ko jouer ba congolais, neti bana mikie. Ami komi ko zoba bango. Aye na France, avandi sali babuzoba na ye alobi n'importe quoi ba congolais ba kanisi que non Francis Kalombo atiki Kabila zoka Francis Kalombo azalaka na ye wana pona kolia mbongo pour que a vivre. Alors na biloko oyo nde il fallait nde bato comprendre ngana senga na Zumel 1000 na sengi lisusu balukela nga mutu wana bayebisa ye que ya un monsieur comme ça dans les États-Unis azolinga yo na ye ngai na koza côté à majorité hier à côté à Moïse Katumbi to discuter ngana ena la ki ça niveau d'abord il y a président na Moïse Katumbi ndenga zali na ndenga kanisaka yesu ko ya yebisanga nini eza projet na de société na bango oyo bango bazo préparer pour que baya ko soit pouvoir na Congo aussi longtemps attend en France wana mbongo e yaka chaque mois na compte na ye azolia na bana na mwasi na ye. Il fallait d'abord dire que mbongo est belé à partir d'aujourd'hui ngana longwe na parlement. Et pourquoi avant na yekuna? Voilà. En tout cas bande ko ngai et loko ngana zo senga na ba congolais aujourd'hui lelo bombo oyo elegaki na Soudan et ko koma pepa na biso soki tokebite et ko koma pa na biso soki to la mukite. Mais c'est le moment to vanda, to réfléchir. Mboka na biso wana eza paradis. Nga na mi beta katolo. Soki mundela tuningi yo outu wapi no bina outi Congo. Mundele msu ana États-Unis ba yebi ata Congo te. Il fallait olakisa bango o petela bango bakambo ya combat ya Mohamed Ali na Foreman.
soki alobi Zaïre abi oui ndepa na biso na yebi se ta omoni Congo wana eleki mboka na bino. Je suis fier d'être congolais. Na mibeta katolo nazaka na fier vraiment kozala congolais. Mais tala bandeko misusu bazoya pour que ba boma mboka na biso identité ya kikongolais wana ekufa. Mama makambo nyonso bozomona wana lelo eza makambo bien préparé pa mundele azwi sikoyo koko na bango neve na bango alingi siko aya ko balkanize mboka na biso. Botala na G7 wana sikoyo. Botala na G7 wana. Bato ebele balobaka Kabila boy na boy. OK. Moïse Katumbi. Papa na ye aza juif. Mama na ye aza mubemba. Misusu bazoloba auti Kazembe. Misusu auti nani Kashobo. Or so totali Kashobo na Kazembe musika. Na epoka Mobutu abenganaki babemba. E abenganaki bazambien. Bazambien babengani bazairwa. Mobutu babengana bazambien. Nata ya Kaunda. Mais je vous dis mes chers amis, bato ebele babenganaki bango. Opano yepe mama na ezaka zambien. Bokomi kosutuka. Na Lubumbashi wana tozala babemba ebele bauta Zambi bavandi na bango. Bambula. L'air Moïse a un problème na Mosé Kabila. Akimaki na Zambie. Il était libre en Zambie. Ti akekoteka entreprise ya Emerald wana na Kitwe. Ye na Chiluba bateka. Yo oza Congolais ya Kinshasa. Okende na Zambie ndeni ti okekoteka entreprise ya bato. C'est-à-dire que oza mwana mboka wana. Wana numéro 1. Mwana ya juif na mwana ya mubemba eza contre congolais contre zambien to ebite to kesi ko epa endundu omoni endundu botala endundu bononge botala bien papa na eza wapi bokeye epa endundu bokeye epa Kamitatu botala Cleophas Kamitatu bomoni boyebe longi na iki eska botaki na mundele moni sikoyo mwasi naende mutabotaki na mundele. Tokia sikoyo epai ya baba wa Katanga, ye moko mibeta katolo baba wa Katanga. En 1976, il était cadre de la SNCC, M. Kyung Gabriel. Il n'était pas payé comme étant zaïrois, il était payé comme un expatrié angolais. Batonyo sur Lubumbashi bayebi comme on da Silva. Batonyo sur bayebi yango mama na ye nazalaki murubakat, papa na ye mutauti Wambo. Kimbundu. Bon, sikoyo, ce sont toujours les gens oyo bazana balansonité très douteuse. Bango wana nde bazoya. Kutu balobi papa na bango azaki soki portugais soki nyango. Omoni bamakambo za belé. Il y a dans les G7 là, c'est seulement Lutundula na monsieur Banza. Des bateaux oyo koki olwake ba congolais. Oyo te ting etikali wana rien. Ce sont soit noko ya mindele oyo bazotinda kende. Biso toza ba Barack Obama ta constitution na biso esengi ke mwana oyo koki oza président de lui doit être né de père de père, de mère. Père de mère, né de père et de mère. Kasi oyo ya Moïse Katumbi tokobenga ngoni. Droit de terre. Non. Place wana soki constitution wana esala ki erreur, il est grand temps de changer la constitution parce que tokomona makambo ebele. Et bongo soki lelo Moïse Katumbi comme président de la République. Mwana oyo ye aboti na Karim Katumbi wana. Karim Katumbi c'est une burundaise rwandaise. Siko mwana wana tokende siko na ADN normal. Na opesa bino siko généraliser. Na ADN. Mwana wana vraiment zana makila pa congolais. Combien de pourcents makila pa congolais zana ngona motana na ye. Toki mama ya Moïse s'avère que azaki congolaise. Ye moko Moïse azana combien? 50. Hein? Mwana wana mama na ye 100% kutu côté ba tout sikuna côté kuna. Tuko calculer. Mes chers amis, il y a des choses que vous koki ko vanda. Vous réfléchissez pourquoi Mundele Azolinga dit ce scoto s'est divisé.
Pour éviter tout ça, to vanda, to solola, na mikolo na bana mike to vanda, to solola. Congo wana eza ya biso nyonso, eza ya bana mboka. Eza teke ya ngai nga moko so na ko s'approprier ki komi ya nga moko, c'est faux ya chifo. Voilà eloko oyo po na koloba mingi samedi na kosenga na papa Roger po oyo abengi nga nazaki vraiment ezaki eloko moko surprise nazana ba document ebele oyo na ko edifier bandeko na ngai ya lokuta kutute ya vérité na kolobela na ba journaliste batana Kinshasa oyo bazo sala makambo na bango libanda awa. Il y a des choses tellement ébélées, très ébélées dans le Congo. Il faut service de sécurité à Kinshasa et ça a très attention. Très attention. Voilà, papa Roger et l'autre Oyo, na ogi ko partager na mokolo ya lelo. Na kanisi samedi, na 5 yo vraiment samedi à partir de 10h na biso awa na Dallas. Il faut na lekana solo la na bande bonangai. Vraiment papa Roger na pesio merci mingi. Merci monsieur Humberto Vandros bandeko ba bolingo na bandi to komi na suka ya masolo na biso boutaki kolanda monsieur Humberto Vandros azalaki clair na maloba na ye pe na onyo swalobi bandeko oyo moni ete na oyo monsieur Humberto Vandros alobi ezali yango te senga ke droit ya réponse na yo pe ya oya awa to pesa yo espace oya koloba na oyo ndenge yo uzali kokanisa na oyo monsieur Humberto alobi soki bomoni ete ezali ndenge wana te. Merci monsieur Humberto Vandros to pesio ba merci ya mingi na ndenge o respecter quand même demande ya ba auditeur pe oye o pesi bango oyo nyonso ezalaki kati na yo po ete ba se réclamaki ya mingi balobi ete ndenge nini na makambo ndenge za koleka yende mutaye baka peza situation malamu ya Moïse Katumbi ebongi malamu aya koyebisa biso na yebi ete ba auditeur baza na esengo mingi ndenge osili koloba mais pona demande oyo sengi biso ya oleka lisusu mokolo mwa samedi tokosolola yango pe tokoluka tobongisa toyeba ndenge nini tokokosala po ete ba auditeur bakoka koyoka yo lisusu na oyo obombeli bango. Bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso po ete minute bapesaki na biso ekoki pe tolobi bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai nanga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe yango ya bien Keba Chocho Christian Lusakweno Josar Mwanza Bangi tuzola sananga Beto na beto
Rocha Président Bolise Tuzola Sananga Beto na beto mosaïko yoyo Lusolo yoyo Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Allez, touchons ça et ça. Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Folomona Ebwe Kunali Tamba Adianti mokomba koba Jean-René Golo Mamalandu Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Papitolas André les Safoutier, Adas, Kimabita, Alain Djaba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut sa sœur Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane 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 bayaya Tuzolane Tuzolane bayaya Tuzolane aye Soba de Soba, Soufiat, Tuzolane 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 bayaya Tuzolane Tuzolane bayaya Tuzolane aye Viva 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 President Bacheli viva 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 Fema Beya viva 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 Serge Moussasa viva Viva Maître Wicholo Beya viva Voilà Kita Nase Kita Shawi Lindinga viva Comme Kita Kadimu Penda viva Ibal Tekete Kita Dafucha Peni viva Roger Iso Kita Panama ya Tambo viva Voilà Faustin Paka, Big Master Yateo Blaise Sasa, Adianti mokomba koba Dekol Moulumba Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Horizon Masamba Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Adianti mokomba koba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka, Hilaire Maberonga, Osaka Hubert Betamona, Kati Betamona Atele makina pwe Ure katani
banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.